pour tous les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, les frères et sœurs en Christ qui veulent faire leur promotion dans ces sites internet. Et les Nazariens est là pour vous accueillir, pour faire vos promotions et tout ce que vous voulez. Et surtout les pasteurs pour les prédications, les frères chrétiens pour vos albums, vos disques. En tout cas, contactez le site Les Nazariens. Les Nazariens, c'est un site qui promouvoit tout le monde, hein, qui fait la promotion de tout le monde. Donc, il fait la promotion des serviteurs de Dieu. Et donc, je crois, on a tout dit. Hein. Les Nazariens, les Nazariens, les Nazariens, suivez. Nazaréens, Nazaréens. Croyez-nous que le ciel restera toujours grandement ouvert pour vous, peuple de Dieu, car le pou est à la recherche de son épouse. Encore et toujours l'église de Dieu, Mondorab, et les femmes de bonne position en mission sont en action. 5e édition du conférence internationale de femmes à Francfort qui commence du vendredi 16 au dimanche 18 mars 2014. Mamae, Kotika la thé, Kotika la simate, venez et rencontrez l'époux face à face. À travers cette femme puissante, Oyandima, Kosopa mafuta na makola papa, Kosopa malasi na makola papa, Pesuki na ye, Abangusa makola papa. C'est l'oratrice, évangéliste Grâce Jaël Dalman, ainsi que femme à langue brisée et à la connaissance céleste, Pasteur Anita Mbombo d'Angleterre. Kasiyoka thème les secrets du royaume des cieux et les signes du temps de la fin. Nalimbolela yo na lingala, mabomba miya bokondi na likolo, pebi lembo ya dango ya suka. Mama e sili nanute, e kosuka boete. Mama yoka, na louange, c'est chaud et c'est chaud. Notre frère Clovis Makola et le frère Pati Matemo. Venez nombreux, cordial bienvenue à tous. Signé évangéliste Grâce Jaël Dalman. Merci. Au monde a dit église, église, mais azo sumuka peka azo sumuka ezala nini. Bazote ya même au moins que mutazo kokotika lisumu tazo ko bakaka ba pasteur ba sali misala ba lobi mais au moins que mutazo sumuka kaka azo sumuka ezala nini. Merci beaucoup. Na mesala ko lobata munyoso ke batu nyonso te batu babongola mitema. Kobongola motema na kokota na église, il y a des choses différentes. Batebele ba kena na bango église. Mais ba pesa na motema pa nzambe te. Est-ce que lisumu pe kola rakati ya mutu? Tout le monde a mutu abotami azokola, tout le monde a pe chrétien azokola azotika mwa makamabe. Est-ce que lisumu pe kola bon? Ce que kola rakati ya mutu et kola la ndengeni. Merci beaucoup maman. Lisumu kola kana modèle oyo bandeko balanda biso malamu na point oyo. Omoni mutu oyo akotaki na fenêtre ya moninga po ayiba. To atrichaki na mobali ya moninga. Bakangi yete, ba meme la justice te. Kat na ye akolobani. Longo la sali du sumu. Est-ce que kolonga pe église ya pasteur azana e pasteur te parce que to mona ki pe bato ba ndako betisa bazeke na balabala biso to za ba amike. Bazale pe na ba client na bango. Bato ba bandaki kotalisa maboko, bazalaka pe na ba client. Bokolo bana te yo lokoza musala nzambe bazonga na so bazaba tazeke bazonga na kizeke batika bapata batankolo o ba omona ba comme na culpabilité ba vandika na église wana bazokoka est-ce que kolongo église appelle sumu ce pasteur ata mwani malamu te akomisi ba mpata batu bilei na ye deux fois toko c'est la Satan te bango monde bazaba agent Satan et moi je précise encore dans de telles églises plutôt bimana yo. Bonjour aussi bonsoir chez vous. Très chers fidèles téléspectateurs, vous qui êtes branchés comme toujours sur le www.lesnazariens.com. Nulle part ailleurs, si ce n'est qu'ici, votre site, un site qui édifie tous les chrétiens qui sont partout dans les 5 continents du monde. Je pense qu'on est là ensemble, il n'y a pas de souci, on est ensemble. Et surtout que le Christ est vivant et il revient bientôt. J'aimerais tout d'abord, avant de commencer notre émission, parce que je suis là, votre humble servant de Dieu, l'humble servant de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa, qui vous aime beaucoup, de l'amour du Christ, de l'amour du Seigneur. Je pense que j'aimerais d'abord prier à la coutume et nous allons nous retrouver tout juste après pour vous présenter mon invité du jour, que vous aimez beaucoup, Serge Makazola Lido Pro, professionnalisme toujours.
bapangusi pinzoli na vinangai pia longoli bapota na motema elongia mawa ebongwani nesengo bato basutuki na sina komi sedui mpona Yesu mpona Yesu Salomon l'homme sage avait déclaré ce qui est courbé ne peut se redresser tango Yesu aye mokolo na sabata ye abongisi mokongo na ngai bato basutuki ngai nakomi geri mpona Yesu mpona Yesu mpona Yesu ngai oyo nafandaki na beteza nazangaka moto abwakanga na mai baoyo toya na bango babonga bayaki nsima na nga bazwa guérison ntango elomba belemi liboso na ngai alobi po Des retours, je pense que nous sommes déjà à des retours sur ces plateaux. Je pense que tout au début de l'émission, je disais que je suis là avec mon invité spécial, l'invité du jour. Nous sommes là dans le cadre de votre émission Table Sainte. C'est une émission pour les hommes de Dieu. C'est une émission que nous faisons pour vous édifier autour des sujets très capitaux, très importants aussi. J'aimerais tout d'abord dire merci. Je pense que cet élément a fait plaisir à tous les hommes de Dieu, à toutes les servantes de Dieu qui nous écrivent, qui nous appellent, mais en particularité à celle qu'on appelle Maman Annie, Maman Mapassa, moi si à Papa Edmo Kobani, depuis Italie, Namboka Bologna. Pourquoi pas au docteur Alfred Coupé Salom selon le cœur de Dieu. Aussi à Maman Pauline Foueki depuis Belgique. Je disais tout au début que je suis là avec mon invité. Il s'appelle le pasteur Dierto. Je pense qu'aujourd'hui, nous aurons à parler sur le thème, sur ce grand thème, le péché. Les péchés, pourquoi le péché? Vous le saurez aujourd'hui dans notre émission. Je m'en vais déjà dire bonjour, pasteur Dierto. Bonjour, bonjour, merci. Bonjour, shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom partout, vous nous suivez, dans le monde entier. Tikanzamba Pambola Bino, merci. Merci beaucoup, pasteur Dierto. To Pambola Makasi Mingi. To Lingi, to Yeba Makasi sur Sijo Batou, balobele la kamingi za la lokola maya, le péché, les péchés, les péchés. Les lois ceux qui balobili sumu, selon vous, pasteur Dierto, le péché c'est quoi? Et selon la Bible, les péchés c'est quoi? Merci beaucoup. Selon Gaï, selon la Bible, le péché est ça. Moko ya ba élément oyo za ko sala moto désobéir pas nzambe. Tant moto zo to sate o Bible eloba. Tant moto sala makambo zo pleure nzambe te. Yangwana tozo bengango le péché topé lisumu. Et tant nous sommes moto buka mibeko selon ba mibeko ya Bible, selon ba inspiration divine, moto tambo na masumu pour avoir la volonté en nzambe te. C'est ça ce que nous appelons le péché. Et selon la Bible? Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Nous tentons de désobéir. C'est ça le péché. Batolobi ke toluki mokili to moni yango na kati ya église et puis église to kuti yango na mokili. Po na yo loko yo terme on a to slogan wana elobela kayone. Merci. Zana bandeko baloba ndengo wana. Na ebite pourquoi baloba ndengo wana mengana koloba toluki mokili to kuti yango na église te. Pour église définition d'angoza, le peuple mis à part. C'est que il y a une église où ba santo bazali. Mais si vous avez une église mususu batamabe baza, tout le église ou anezana mabe. Mais tout le bateau mukili na gata église. Non. L'église c'est un lieu très saint. Église esika ba santo basangani. Église esika to préparer bato pona enlèvement. Yango to bengaka église. Mingi bato pa komi tuna to le baka péché, mais nous avons combien de sortes de péchés? Bama sumu eza boni. Topé lisumu ezalaka combien? Merci beaucoup maman. Masumu ezali nena bingo jana pluriel masumu eza ebele. Ce qui te veut définir lisumu moko na moko tozwa tamingi et nena expliquer na bana nzambe ke masumu ezali eza pe ebele parce que kozanga kotosa maloba nzambe eza péché.
kosala makambo eza contraire na volonté nzambe eza péché ko blesser mutu na motema osali kambo sepesi moto te ekomi lisumu eza na lisumu o Bible loba elimbisamaka te mutu a péché contre le Saint-Esprit eza lisumu eza na lisumu susu nzambe alobi moto o ayambi Yesu akoki suko sumuka te donc lisumu masumu eza vraiment ebele ba détail masumu tokolobela ngo soki mutu na ye vraiment il y a plusieurs sortes ya masumu. Pasteur Diorto ebele ya bato balobi ke tous on lisumu balobi ya meurtre et appelle lisumu. Oui. Mutu moko koloba ke a longoliser mi moko ya jour moko e kotaki nango lelo directement ameliki ça c'est trop bien on peut meurtre trop bien on peut lisumu. Merci. Lisumu ebandi ko ya déjà na makanisi. Tant mutu akanisi ke na longola zemi lelo na pokwa asumuki déjà. Lisumu musoza mutu accompagner yo kaka. Abi kene docteur angwa zalaka awa to sala masumu na ndako oyo. Yo kotanga na kokota te yeba participer déjà na masumu. Donc comme pour dire mutu akeko longola zemi ya jour moko to ya quelques secondes à participer na kata masumu bien sûr. Et yamona lobi tout à l'heure masumu mususu batu mutasala ngo par des actes te mais na makanisi na ye poka okanseli mutu mabe poka olobi makambo na motema na yo carrément osumuki. Est-ce que pasteur de c'est possible que l'homme a vivre na sainteté na mokila senenge tozali mutu abika vie ya bosanto sans masumu? Merci beaucoup maman. Na lobi c'est possible mutu a vivre na sena moi sans lisumu. Ndenge nini par exemple? Nous avons le Saint-Esprit oyo azana makoki osunga biso na ndenge nyonso. Eza possible mutu asala banda tongo tipo kwa pe asumuki te, c'est possible. Je dis encore, avec l'aide du Saint-Esprit, cela est possible. Tango tokoma na niveau kolobake, kosakanate, vie eza pasi, atandengeni ni tokosumuka kaka, carrément yomoko za ferme na makambo na yote, carrément yomoko, wana ba décision kotika lisumu te, carrément yomoko za pe na volonté kotika ngote. Mais mutu azoki madia lisumu na kanzamba kosunga ye. Na kene exemple oyo. Et mutu musako kende azokota chambre hôtel pour que no sumuka. Mais à moni bande ko ba okende prière ayibisi banga lobi bokende malambo sambela pona biso tika kaka masumu carrément mutanengo azana volonté tika lisumu te mais mutu alobi non na vie nanga na kolangwa te na kosumuka na ekobote na koyiba te et nzamba tali décision motema mutu wana notre Dieu est capable à kosunga ye pour que la personne asumuka te. Deuxième point, nous avons le Saint-Esprit. Il y a des prières autosalaka vers le Saint-Esprit. Ce qui est kanisimo bandi ko matakat na yo ya ko sala mabeto ya ko sumuka, faites une prière avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sunganga na point oyo na ko isamate. Le Saint-Esprit aza elokote aza mutu akosunga yo et okwa na isumu wana te. Ba bengi malobi était il y a le péché conscient et le péché inconscient. Donc osumuki inconsciemment, osumuku pété consciemment. Ezanine pasteur. Est-ce que tu pas ko osumuka 5 ay ba kena sumuki? Merci beaucoup. Péché inconscient et ya kandenge nini. Tango zo sala ngo yomo ko ebite ke zamabe. Mais tango ba apprendre yo ke o sala ki zamabe. Oya comprendre que na sumuka ki na inconscience na yeba kité. Et mutaninga tanga sengi pardon azwa ka faveur pe miséricorde facilement. Et péché conscient eza mutazo kana lobi hein. Lelo samedi na poko lelo na kobima na otika mwasi na ngai ndako na ke kozwa makango tokolala na libanda tokosumuka le tokofuta chambre hôtel ngana ye ozala combat sans arbitre donc muta préparer ninga kosumuka. Péché conscient, c'est ça. Merci beaucoup pasteur Diorto nalingi un peu to kende musika pona na tu na yo au mona mondimazo ya église azo ya église mais azo sumuka pe kaka azo sumuka osumuka ezala kanini bazote ya même au moins que mutazo kokotika lisumu tazo ko bakaka ba pasteur basali misala ba lobi mais au moins que mutazo sumuka kaka azo sumuka ezala kanini. Merci beaucoup. Na mesala ko lobatango nyonso ke batu nyonso te batu babongola mitema. Ko bongola motema na kokota na église il y a des choses différentes. Batebele ba kenda na bango église. Mais ba pesa na motema pa nzambe te. Batu babongola nde makolo. Makolo na ke na bar mais makolo longo na bar e koti na église. Mais ola bongola motema bongoli yango te. Yango no remarquer jara bato modèle wana to jara ba chrétien modèle wana azana kata église mais kati na ye c'est ma sa péché zakaka. Ba pasteur batei ba sambele lié pour na péché chéri. Muto elonga na benga péché chéri, ça veut dire ata ba te yango
yo monaka ke okotika ngote yo monaka okokolongola ngote batu wana bazali bata modèle wana base existe même en église tout simplement ngolo bake batu wana nan ba pesa motema na bango to vie na bango pas seigneur te tant to benga batu ba chrétien eza kombote eza vie o seigneur to mener qui est la vie chrétienne c'est qu'il faut to éviter maçon Bible écoute lobby dans 1 Jean 3 verset 9 à 10 celui qui est né de Dieu ne pratique pas les péchés dans verset 9 verset 10 balobi parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Parce que sémence en Nzambe vandi katia mu Christo akoki suko sumukate. Na senango balobi en cela qu'on reconnaît celui-ci est enfant de Dieu et celui-là ne l'est pas. Différence yangwana par rapport ya péché. Somo muta sumukati lelo hein, c'est que nana komane mwana Nzambe te. Est-ce que lisumu pe kola katia mutu? Tout le monde a abotami, azo kola, tout le monde a pe chrétien, azo kola, azo tika moi makamabe. Est-ce que le soum pe kola pon? Ce que kola kakati amutu, et kola la rendengeni. Merci beaucoup maman. Les soum kola kana modèle oyo bande ko balanda biso malamu na point oyo. Omoni mutu oyo akotaki na fenêtre ya muninga po yiba. To atrishaki na mobali ya muninga. Bakangi yete, ba meme la justice te. Kat na ye akoloba nini? Ah c'est que madame Nando Sala mutako yebate to témoin zala kité ole aloba non na sala ki mabenatika ya lobi non na kalaki mobali ya muninga na musala ya razozonga na voiture na ye to na yibaki na escroka ki mbongwa mutu ole atika ye pona binon pona nga eza copie ya malamu eza business ya malamu lobi ya rozonga la même péché et lobi kuna soka zongeli yango carrément lisuma ni kokola kat na ye la mani kokola nous avons un Dieu aza lent la colère riche à bonté atike la moto temps abongo la motema et so moto ali ko changer te police mezo ko la kat na ye nde nzamba comme on a décidé ko pesa moto na moto salaire pas Bible loba le salaire du péché c'est la mort atebe balobi le salaire du péché que c'est la mort ndingo lobi mais moto mso ba kinga bana bana ko skoboma batu na mona kelote or batu msukut balobi pona kozala bien na mukili faut za mtema mabe faut sala masumu ebele le masumu sala ebele oko kufa na ote parce que bato amtema malamu nde bakufa ka bato basala malamu nde bakufa parce que dire to ko bani par là. Merci beaucoup. Bato balobaka ndenge wana na meka un peu ko expliquer pour bango pe ba comprendre. Toi na deux sortes à liwa na mokili. Mutu ta ko za to tambola na ye na bo moto za na santé malamu mais spirituellement za muta ko kufa. Destination na ye za enfer. Mais mutu oyo ayamba Christ asala malamu na vie na ye akene na vie éternelle ça veut dire liwate mais vie éternelle question ça là qui ni pardon na senango que batu wa mutema malamu bazokufaka mingi mais ya mitema mabe o basala masumu ebele bango ndi batikala mingi ah na po wana nzamba tikela bata mabe temps pour bongo la mutema parce que Bible lobi nzamba sepela na lisumu na liwa plutôt ya mutu amabete. Ça veut dire atikela bango temps bazwa grâce à koyamba Christ babongo la motema mais à la fin de compte ce mutu anika ko changer te liwezo zela y a pas de problème nzambe pe azana makoki ya kolongola ba juste na ye na sena moyo abi non son atiki ye c'est que déjà niveau azali topé likamsongo le ko salama na longola ye tout ça est par rapport à souveraineté nzambe. Pasteur de toraningi na tuna nan mutu na oyo tango mutu azo ko salama be hein mutu salama be azako ko miyeba na yete tope mutu salama be aoyeba te place ni ko memaye e ko kende na ye wapi yo pasteur de to kokolo belaini. Merci beaucoup pour la question malamu oyo bandiko bala nso partout dans le monde entier ba comprendre que tant mutu salama be azoko ba ko salama be azo continuer ko salama be ayeba ke sort na ye eza lifelo eza mort éternelle moto okozika okokufa. Pourquoi Christ alobaki oya sala malamu na Apocalypse 22 tanga pour 22 za page ya suka na Bible nyonso verset 11 à 13 Jésus alobi oya sala malamu oya zo sala mabe koba na mabe. Pourquoi alobaki koba na mabe? Parce que bato azu tango tema bato azu tango yako zala exhorter yako zala prêcher bato azu des heures changer vie na bangote alors oya sunga ka bato nzamba pe olikabo na bozuna yo osunga bato bazokelela osunga misala nzambe sala oya teyaka kolemba te teya
même ba voisin to bana ba voisin teya. Na verset 13 alobi car je viens bientôt. Nazo ya kala mingi te. C'est que sori ya batuana eza lifelo. Tango je viens bientôt alobi et ma rétribution est avec moi pour rendre chacun selon ses œuvres. Pour n'appeler ça moko na moko kolantama misala azo sala. C'est ce que la Bible dit. Pasteur dire to mutu moko alobinga naza nanga indumba naza mwasi ndumba naza chel musa nanga ezapeli sumute azo sumuka ndumba ma na tiaka offrande nanga na pesa ka nyuso to ekoki est-ce que mutu abongo akozo mo privilège te po basusu balobi même ata moyibi na croix pas zwaka privilège akota lola na tiaka mabonza na malgré lisumu nanga ya kindumba ya loto koto ya mkomela masanga mais na tiaka dim na tiaka offrande na sala ka na sala bolingo envers baninga na sesa baninga mais na sala ngai mwasi ya ndumba. Merci beaucoup maman. Nakanta na répondre na Moyibi sur la croix. Moyibi sur la croix pour avoir grâce à Zoa qui a Jésus na paradis le même jour après ça qui offrande te. Après ça qui offrande te. A reconnaître que Jésus est un sauveur. Aza Seigneur. Pe alobi Seigneur. Nandimi yo. Le lotango va na trono kanisa penga. Yango loto senga peuple nzambe. Yamba Christ comme Seigneur et sauveur na vie na yo. Reconnaître qu'il est sauveur. Il est le maître de tout. C'est lui le Seigneur, le tout puissant. Pour la sauver. Bon, on est quoi le binga na sumuka na na za mwasi abondumba na za mutamuyibi na pesa ka ndine no frand nanga. Carrément soki pasteur na yo. Ayeba ka origine mbongo na yo te. Dekotika na sunga yo na miso nzambo sala ke logote. Nous avons un Dieu qui est saint. Bible bengi 3 fois saint. 3 fois saint. Bible lobi muto alingi a offrir pa na nzambe comme sacrifice, offrande, don, 1/10 tout consort, il faut abongisa nano et pas ya outi. Ça veut dire adana ranki na motote, adana via masumte pour offrande et endi mama. Mais ceux qui au salaka via bonumba, ozwaka mbongo wana ochanga na kata église. Na miso nzambe endi mama kate nzamba mona rangote. Ça veut dire osa la perte inutilement. Et donc ko bigi ça offrande te, mais ça ko pesa vie na yo dans le Seigneur. Pasteur bon ba pasteur o ba yambi ba mabonza modèle wana ezana ba pasteur ba yebike mundi minanga ninga za boy abomaka batu mundi minanga za par exemple kuluna mundi minanga zo mbongo na ninga mabeme azo yamba offrande wana abo ya mbongo wala oh na langue mo balobi no let pekuna donc mbongo ezala kanango na solote na oder ya mabete atika. Merci beaucoup maman. Tope pasteur ana sala kalisumu ninga zo mbongo wana. Merci beaucoup maman. Mukolongai pasteur dire ton comment obenga ngai pasteur naza mutabakisi 1/10 na ngai yango o contribuer na musala nzambe somba tabakiti. Na bandi je préfère na vanda na mabele na église que na zo mbongo ya muto misala mabe. Pour na sa na ngolo mote pe na sungi yote. Il y a des pasteurs bandimi ko zo mbongo modèle wana eza ba pasteur baza prêt la sabatu nzela te. Bible tuna question est-ce que un aveugle peut conduire une autre aveugle? C'est ça. Bit na biso ça la kisa moto nzela. Moto ayamba Christ abongola motema mbongo modelo wana eyo servi na eloko te na basala nzambe bazwaka 1/10 ngana benga ngo 1/10 ya bosoto excusez ngana benga ngo 1/10 ya bosoto ona lobaki basala nzambe mingi na Congo bakenda kozwa 1/10 mais pas bakonzi ya mboka ya Congo eke makambo etambola te bato baolela mais mosala nzambe alobi chef de l'état ngana zaka père spirituel na yo pianga 1/10 ya gouvernement mais tango zu 1/10 mango sunga ta population d'église na yo babola bazali na quartier na yo ba bisezate banzeleza kubukana ba sala absolument rien donc kozwa mbongo bosoto wana nzambe lobeli eloko mote donc c'est ça tango mosala nzambe azimbongo bongo atia en église et même église di bosoto ezo zonga c'est église sima poto mona pezo sunga ba église ata ba pasteur msuso ba koti na bango déjà ba loge ba koti na bango misala mabe ezo sunga na pe église ndenge bango ba lobby. Merci. La question na Bible tout na pe question. Ça veut dire qu'on répond à question na question Bible tout na. Litombani na moto a gagné nyonso. Si mon âme sa vie éternelle. Vous savez, il y a des pasteurs qui ont servi batolo la bangonga. J'avais déjà dit ça. Il y a des pasteurs qui ont servi batolo la ba pont. Donc yo au sein ici batolo na pont. Bato ba leki ba koti, mais yo moko pont au quotité. Ngonge ngolo banini ngonge beta libande église ezo sonner. Bato yebi ki l'air ekoki ba ba koti na église mukolo mote ngonga kota na église avant na banto na kiti pa okamateya non donc basala nzamba modèle wana carrément eza bato bazwa musanza mero la business stop cop na bango mais baza na intérêt te ya koloba na yo bongola mutema yamba Yesu Jésus revient bientôt tika vie à péché ba na intérêt wana te ngana benga lisumu eza poison retardé hein
bamisi babibi lisuma makasi ezali na onka kotuka molimo mosantu te mais lisuma makasi ezali kokufa na sida. Eza ignorance eza kozanga koyeba pa ndeko mosusu bato babika na sida pa Jésus bazali. Donc mutasala mabe a reconnaître mabe na ye aye pa Christ na nenga bo solo nzamba kangole po sida leki Yesu na makasi te. Donc kokufa mabe eza kokufa na lisumu c'est ça. Eza sida te. Si ko passer dire to yo lobi ke olonga donc disons mutako bika na vie ya bo santu na vie ya sainteté mais na condition où to zaleli awa soko ko pesa episode na ba stratégie nini clé. Je pense que l'objet en menant au une stratégie clé au monde à coquer au sala bana nzambe ba s'exercer ba mécanon expérience on dingue pasteur dire que yo meka au vivre na vie à bosantu pesa bisona no ba l'élément où est clé au coco sunga mutu abika na vie à bosantu. Merci beaucoup maman. Neti mutala muki na tango boy. Moi on a déjà PC kanda yo a zoba nyama déjà bandi. Ce que pesa biso ba clé ni to ko salela hein mutazo sinzi la zo kengela pour ka koya na masumu te. Merci beaucoup maman. Dans attente le point où bato musu balandi biso to bato balinga évangile te ba profiter. Va pasteur on tama malobi albi aza musantu. Na préciser encore avec l'aide du Saint-Esprit est normal muta vivre toute la journée sans sumuka. Comment? D'être vandara boy déjà il faut muta mutu a za la sentinelle la vie na ye. Oyeba nini par exemple ndenge na vandi boy soki Christ azongi lelo est-ce que ngai dire to nakokota to nakokota te là ils a inventaire mutu fa sala ngo chaque jour durant toute sa vie. Donc premier élément deuxième élément tango la mugi na tongo Bible obi soki loboko e memo na mabe katengo en réalité ça parabole ça loboko yote tango na moni ke pene ya frère nanga azo sumu kisanga na éviter na za la pene te pona sumukate. Troisième élément, si on a qu'un moussala d'habitude na kosa rapo patron pianga mbongo. En tout cas, le lope n'angai dire ton sujet bon na kosate. Avec Dieu, cela est possible. Si on a fait nanga nda kuna kenanga na bar te na rolangwa ndeni. Si on a fait nanga nda kuna kenanga na chambre te na luka mwesa ndumbate na kusumu kandenge nini. Carrément, avec l'aide du Saint-Esprit, c'est normal. Ce qui a remarqué que na sumuki na makanisi to misu nanga. Et moni mutalati à moitié nu, atamboli à moitié bolumbu, atiki nzoto libanda misu nange moni. Et l'inge sung sama kantinanga carrément élément clé ezalaka chrétien a mis sung sa katinaye a buki mabolonga sengi bolimbisi sur les champs pe a continuer vie à kimo Christ. Yango Paul aloba tango to ko ito vana na sete tellement pour la mabele continuer vie chrétienne na yo. C'est ça. Oui, comme si mingi ezali que ba san nzambe pe ba komo sumu kama kasi. Basumiki makasi j'avais eu des appels depuis Afrique du Sud en Afrique du Sud benga kinga balobi Tiffany trop c'est trop quand bien même au soutien na rabasala nzambe au linga rabasala nzambe trop c'est trop lobele la biso na likambo il y a des hommes de Dieu na habité en Afrique du Sud ngape na zana hakuna tiba benga kinga kaka donc pasteur azwa ko zwa basi abato mabala en Afrique du Sud azo ko pengwisa bandimi siko je me demande et lo koni ça la moto ayebi maloba bino ba sena nzambe ba papa na biso bomela la Bible il y a un homme de Dieu ko tabinga na tanga Genèse tin Apocalypse bomela la Bible et lo koni ça la ke mosala nzambe azo sumuka ko lekata mo pagano je vis de na yebi ba sena nzambe a finga donc azo finga o zone dimati. Qu'est-ce qui s'est passé? De la manière, c'est là, c'est parce que c'est pas ça comment un homme de Dieu a comment Merci beaucoup maman. Na kozong sa yano na passe na motema vraiment. Pona koloba que lelo komanda me finga mika na biso batoto mbenga to basali ya nzambe. So tangi na mokanda Timothée baloba boye. Moto faut appeler ta charge ya église. Il faut la irréprochable. 2 fois la mariée. 3 la reconnue même dans l'état. 4 la nouveau converti. Aïe ba ko gérer nda ko ne malam avant à gérer milimo ya bato na église. Lelo basala nzambe wana ko kamata mwasi ya mondimi na ko komisa makangu na yo. Eza bato yo na pesi vino d'ici là nzamba zo bimisa bango na mpoasa parce que to komi na tango asuka biso ba pasteur toza ba berger
tozo petre ban pâté tropo ya papa ban pâté na baza bilei na biso ya kolia te biso to kolia bilei on kola ko pesa biso comme li futi ban pâté wana za ya papa ya biso te donc na za simple mokengeli na batela na lesa bango baza na santé malamu po soki mokolo na bango ye aba mosali malamu zwa salaire na yo car mesika bozali bandeko wana partout na monde entier so moni mosala nzambe déjà ba mama ya bato bakoma mama kangu na ye déjà bana bato bakoma basi na ye aza dino ya kozala mosali ya nzambe te ya mibale basanze basumuka mingi pourquoi tellement bayebi vérité ya Bible babi kokosa bino kaka pe na Bible comment Bible lobi ne touchez pas à mes oins ata okangiye na mobali na yo to na mwasi na yo azo bano ne touchez pas à mes oins. Quel est cet oin-là? Alors, si moi c'est abattu. Ne jugez point. Oh, ne jugez point. Bible oblige les justes et juger Moukili. Quel est ce genre des pasteurs ou des hommes de Dieu? Ngape nazamoto. Nzamba pesinga musala et pas na okamba nazana na bana to na bampate yangani ya papa. Je ne peux pas s'attarder na bango. Baza bileo nzamba pesanga te. Eza bapate yangani yankolo. Piso zelande couronne. On colore sa biso. C'est ça. Il y a trop de habits. Par rapport à babi wana bandeko, bosso sola to komi na tango asuka. N'explique qu'on a émission leki na lobaki, ba tonso ati musala nzambe le la business na ye, cop na ye. So tata kufi mwana liboso a remplacer. So mwana liboso kufi mama mo récupérer bonga po eza ya bango. OK na musala nzambe za ndengo wana te. Lelo bato muso ba comprendre que musala nzambe pona ye mbongo nyonso vola la ndaku na ye ba pesa badon c'est pasteur basala boy pasteur afa lo bana miso batuke na somba boye na mituka autant on n'a pas besoin de ça face au toza toi on a besoin ya pasteur azoloba Jésus revient tika via masumu kabana basi mibale zongela libala na yo divorce za mabe kabana via péché toza na besoin ba serviteur wana alors que ça monte à vie à péché. Donc, pas comprendre que ceux qui l'église na yo, tona mboka yo fandi, il y a des pasteurs au batman na basi ya bandimi, vraiment ça n'a pas si mingi. Carrément tous funga bato ba bongo la monté matin. Ba pasteur bazo divorcer, surtout ba divorce, Un pasteur a divorcé lingi mutu mususu abali na tomo nango normal. Un pasteur a bota na basi mbale misa tomo nango normal. Quel genre ya vie? Peut-être mbenga toza basali ya nzambe. Vraiment nzamba songa biso et ça réellement basi n'attend de la fin. C'est-à-dire que la Bible est que ma foute est au mutu yaron ezo kitati na mande na e bonge kititi na nzoto na mobimba to banda to vanda kaka wana na likambo etali basala nzambe parce que c'est trop musala nzambe ezo kende penza na ko bebisa mama molimo mosanto azo sunga makasi bolimbisa ngai molimo mosanto azo sunga makasi basala nzambe bakotisi désordre ya makasi mingi oyo epesi bana na nzambe pasi tozo yeba te to kende wapi balobi na batuke soki mosala nzamba sumuki vanda kaka wana soko longo église ne osali lisumu yebisa na bandeko bawala na musa sakanga mine église azomona ke pasteur nanga zo sama be na longo mais déjà balobaki ke zo na longo na sali lisumu est-ce que ko longo pe église ya pasteur azana e pasteur te parce que to mona ki pe bato ba bandako betisa bazeke na balabala biso to zeba bana mike bazale pe na ba client na bango bato ba bandaki ko talisa maboko bazalaka pe na ba client bokokolo bana onte yo lokoza musala nzambe bazonga na so bazaba zeke bazonga na kizeke batika bampata batankolo o baomona bakomi na culpabilité bavandika na l'église wana bazokoka te est-ce que kolongo église appelle lisumu so pasteur ata mwani malamu te akomi si bampata batu bilei na ye. Merci beaucoup maman. Oyebi na point sur na loba tango za na kata église oyo moni pasteur na yo azako se comporter modèle puis et comment vie na ye Bible dit sortez au milieu d'eux. Je suis clair de vous le dire, sortez au milieu d'eux. Pasteur Azanzambe na yo te ozala condamné olobaki atambola mabe mais pour aza papa na ngam ta lobi na vandaka wana tala on donne ce qu'on a à retransmettre yo nini à retransmettre on de konanga nini. Vous allez remarquer pasteur alobi to cotiser mbongo po to sunga batu na Afrique mais mbongo wana bopese asomba ngonda kuna barumbu. Est-ce que bino mo mpesa répondre azadi na ozala mosala nzambe? Est-ce qu'il est sérieux na maloba na ye? Pasteur alobi to pesa monto louer salle pour to sala prière.
on va penser qui a loué la saleté. Est-ce que vous montrez que yé moko azar se contenu pour azar mosala nzambe te? Albisa te na mtazo kosaye. Te des fois toko c'est la Satan te bango monde baza ba agent Satan. Et moi je précise encore dans de telles églises plutôt bimana yo. Vous savez ngana mba appel à bateko belé na libanda mboka. Pasteur Sambela Ponanga, pasteur Kena famille nanga, pasteur ta prom na zanango. Et na jama makam na yambaka na kuta na pena makamba basali nzam. Je ne suis pas là pour juger bango, mais là pour na bisaba na nzambe hein. Soki yo coïncida ko kuta na pasteur moko oya tia olitoi. Bima. Il n'est pas un pasteur. Je dis encore, il est marié chez lui. Il a des enfants. Mazolo banao omoni maman Marie, sokoza penanga couple rosimba, moli mosanta la kisanga aza mosala nzambe te. Je dis encore avec beaucoup d'énergie, Aza serviteur en Zambété. Bazoya pour nabiso et pas nabiso pour tout sunga bango dans le sambo, t'orienter bango dans ba conseil. Nengi ninga passer faut na appuyer libala muté kufa ponga na récupérer moi si wana. Chose qui n'est pas normale. Nengi ninga faut na pesa ba professionnel kuta pour pesa nga voiture na yo. Chose qui n'est pas normale. To kamulate. To forcete, ma fute ko kita yango moko. Et kobanga pasteur te pour l'église wana. Moi je te dis na pesi au conseil de konanga soki pasteur no azana ba jara vi wana message azo te yabino bongo nango za clarté. Ça c'est pas une église de Dieu. Sortez au milieu d'eux. Kende pas ba préparer bino pour na enlèvement. Pas ba te Jésus-Christ est Seigneur. Ne wana pas église nzambe zali. Lisungo za poison retardé ko bomba te belé. Et ozang sabato mingi bokonza likolo. Merci beaucoup les Nazaréens toza wana poto soutenir ba sala nzambe. Mais mo sala nzambe nini oyo biso tozo soutenir ezali oyo azo tambola na kobanga nzambe ezali oyo alingi nzambe pas lingi bampate oyo tata apesier nde biso toko soutenir. En tout cas nous ne sommes pas ici pour nous soutenir ba sala nzambe ba obebisa. Pasteur na sel moi analyse moko parce que bandeko ba maman nanga ba papa bandeko ebele bazo benga biso na libanda ya mboka. Na sel moi constat wana soki otuni mutu maman kenda ki église tena kenda ki te biso to lingi suma mo kenda église te to ko mo fana na bandaku to landa kana biso mate na bandaku poto lembi siko mondimi a lembi na ko kenda église dikola ko mona ba buzoba to pe ko mona ba insalité to pe ko yoka ba buzoba oyo soi-disant ba pasteur bolimbisa ngai soi-disant ba sala nzambe bazo sala sali lisumu amoni na et puis ba sala nzambe la bazo landa ba honte ba sa ba suivité hein ah kende na ye ah ba kende na bango et ali lisumu pasteur bato bele balingi soko kende be église te en tout cas mosala nzambe soko za penda papa ya solo ndenge ngala lingaka bino mingi ba papa na ngai sala constant mona ke bandimi bele ba ya so église te siko mituna pona ni siko pasteur dire totolo ba kezali sumu bandimi baboyo ke na ba église na libanda mboka mama bandimi wana baza bana biso to botité baza ba responsable na linga bango mingi nzamba pambola bango baza ba responsable baza na bana na bango na bandako. Est-ce que un papa responsable ou une maman responsable a kondima aya esika pasteur ça c'est ba aventure? Non. Alinga aya esika pasteur azo kosara na ben 10e. Non. Avant mon taper son bon on aille, il faut la convaincu na Saint-Esprit. Saint-Esprit pas biso moto forcé non. Avant moto aya donc batona ti babito que dans l'église quelque part ba dans la raison. Bible bi n'abandonnez pas vos assemblées. Et quel genre d'assemblée balobi assemblée célébrer comme Jésus mais et pas assemblée nous kenda remarquer pasteur Nabiso Ndumba pasteur Nabiso a commandé coopéra il n'est plus pasteur mais ba kenda poto ba évangéliste le ba commandé ba fan club ba musicien ba commandé ba sapeur ba jiken ba commandé ba faire mituka ma kenda poto pasteur donc ngala lela na point wana bandeko et pas une kambaka là où je suis pasteur moi dans l'église ils ont contenir plus de 150 membres. Na talaka ndenge na bandaki musala nzamboyo o gagner amo moko aya vandi ama mibale aya vandi c'est pas facile et ndenge ni ngam na souffrir po bampate ya papa babungaki bazonga na nzela bongo sikoyo na banda suko lia bango bando kima na bango na église quel genre musala na osala non non. Donc Batouana n'a pas si bien raison. Ce qui pasteur na yo, il n'est pas dit dans la pasteur qu'il n'est pas na été. Pour les gens pas a le baka ba bêtise et n'a profité ko loba ba pasteur a poto ba na sécrété. Mutaroya osa kirda me pa na yo, les solo ya mutaroyo pas muto mosus. Chose qui n'est pas na déontologie pastorale za ndenge wana te. Pasteur azal ko un médecin. Ato bisinga ozana sida. Nga na ressemble pono, magam na yo na webisa même moi sinangata. Pour vision de mettre en pianga, elle s'en a partager ma secret pas moi sinon jamais. Surtout cher et comme il a un bisika ya kokata makambo.
cher et comme il a en place à okata makambo maman. Pasteur azana problème na mundimi azolobelela onka kazo kwa Matea nyonso. Matea nyonso ko ba mbwakela ya bato. Pour maman bato sala ki boye, papa bato sala ki boye, tout ça bato. Tout ça na ba erreur rebelle avec l'aide de Saint-Esprit tout ça là un peu sauvé. Mais si muto na ba erreur yo pasteur comme na mato na yo. Attends que papa qu'est-ce que tu vas faire? Conseiller muto wana zongi sena nzela pour abunga nzela bonzambe te. Mais et comment ma solo na pasteur na ba téléphone te. Et comment pe na cher te. To sunga peuple nzambe te. Et c'est que ngana déplorer ma casse ndé yango wana. Raison pour laquelle omoni même attaque au kabela ba pasteur ba nzambe ngasi ba bae. Ba si ba lembi. Ba seme mingi, ba kabi mingi, ba kutani kana ba escroc, na ba aventurier. Tika Saint-Esprit de asunga bino hein. Oye ba nani vrai, nani faux. C'est ça to comme d'attendre la fin. Kokami kangala li pambolité, so oza li kaba osunga bato. Moi je te conseille de le faire, mais ne le fais pas à n'importe qui. Comme ça on a n'importe qui té. Ngana da frère pasteur té. Na lobi bon té po na flatter bino non. Même moi pasteur Dierto avant que bengangai avant sali sangato kabelanga avant contribuer dans musala ministère ngana osala prie ton Dieu sambela nzambe na yo so nzamba pesi réponse ki ngana za nani c'est alors peut-être so aide na yo et na koloba Seigneur pambola ndeko wana c'est ça Bozala batako kende bi kenda te batio maboko ba peso prophétie baloba no boye au pasteur Asalio Kirdam abeti sono na Belgique abeti en France abeti en États-Unis yongo mo sambwa non ouais l'église pour sambwa té après tout oh. En tout cas, ils a pas si mingi, ils a vraiment pas si mingi. Makamunyo sur les Kalibanda et comme la Rabison, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Mais nous continuons avec le pasteur Dierto parce que trop c'est trop. Cette fois-ci, tu as mis beaucoup de fil partout. Balobi que certes Fanny bien sûr aux lobby la basala au côté la basala nzambe mais trop c'est trop. Tu soutenir papa na biso oya solo, o bazo banga nzambe, o ba otambola na roto sa nzambe mais o ba oya te po ba boma ba mpate ya tata. Et lo konko la tinda ki biso yango wana te. Parce que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission pour aujourd'hui. Mot de la fin et puis ba salutation na bateau nous surtout ba soutenir ka musala no atana ba prière ezali sumuté hein. Merci beaucoup maman. Mot de la fin pour l'émission Lelo, ni maman lobimba la simatoro ya lisusu nzamba pambola monde entier. Si t'as les Nazariens kola pambola bino. Apambola basala nzambe nyonso bazana poto na bana nzambe ya vrai. Oyebi na poto na benga rabino boza ba vrai chrétien bino to pengwa te. Po na poto diable osala makasi. Ba luka kolata ya makasi kuna. Ma musique ya mabeza makasi kuna. Ba loge ya mabeza mingi kuna. Mais son na poto il y a un chrétien oyo a trahisé Christ te. A trahisé ki mo Christ te a demeuré chrétien. Tika kola pambola yo. Nzamba simba kondima na yo. Et koloba na remercier bandeko ba soutenir nga c'est bien. Mais bana nzambo bala nga bala nga pasteur dire tata to pesi yo 10 francs. To 1 euro. Kotanga komo na bisote. Nzamba ebibino. À mon abino, je suis sincère dans l'église penga na okamba so na beta batol so na somba bakiti malgré bazo iba biso toujours bino to somba bakiti l'église nzamba pambola yo lisungi no pesa biso et contribuer na musala nzambe dans le bien encore nzamba pambola yo koba ko sala bolamu na yo eganga na mato ya nzambe nzamba kanta tabana na yo akanta me Mephibosheth tango natasa kufa Mephibosheth avanda na ndako David alia pona ba bon souvenir nzamba bosa na yo te yo mutoza na posa ya kubenga biso numéro na nga contact ezalaka 089 526 94 95 topé plus 243 89 526 94 95. Na sala prière na téléphone, na sala prière na butu, et l'on a basala nzambe na lalaga l'église chaque samedi, basami zuna ke na retraite ya zamba pona basije na bino et coïncité te ko benga ngai pour senga lisungi ya prière, naza wana pona bino. Numéro na ngango wana conseil na bino na sepelaka nango, lisungi na bino komela kangai que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le monde entier, à Pambola, notre pays qui est République démocratique chrétienne on a benga RDC avec Dieu to rolonga. Ensemble, tout sauver nation. Tikanzamba pambola bino. Merci beaucoup. To se peli mingi nengo zaleki na plateau na biso ya les Nazaréens, le lengo to kambami na nguya mo. C'est parfois bo monique to zalaki un peu likolo parce que ezo sala biso passé. Bo limbisa biso soki bo monaki
osma ya voix eza vraiment passe mingi ezo sala passe makasi komona bato bazobenga c'est trop hein to ebite to sala nini mais monimo mosanta okamba biso to kende sanke ekotisa mobulu sanke ekotisa koyinana même ata ba papa na biso to pe ba sala nzambe oyo to lobi soi disant ceux qui boza na lire ya mabe s'il vous plaît to bondeli bino na bolinga nzambe bozonga il y a encore le temps Jésus revient bientôt tika ko pengwisa ba sera batu tika ko kweisa ba mama batu tika ko escroquer na kati ya église yo pasteur na ebité to lobela ngona ndenge nini to kosunga makaka parce que mikolo to robeta un peu c'était sur makambo wana ba fait mingi basala nzambe baza kosala to lingi bino mingi ba papa na biso tozo sepela na bino mingi po to yeba nzambe à travers bino mutbote ya biso mais bo sunga biso. J'ai dit merci à la grande équipe ya les Nazaréens et sunginga qui est la grande équipe ya les Nazaréens o sungi musala ekende na moni na sima caméra c'est Serge Makazola mobala mwindu mais na moi si ya pembe aussi na maman na lido professionnalisme toujours à un niveau ya montage tika na loba merci na batu oyo bakabela kanga mbongo te mais na batu oyo babenga kanga po bayebisa ngai certifani na bondela kinzamba tali singa boye certifani ozala boye to pe certifani sala boye pour que les Nazaréens mata. J'avais dit que les Nazaréens ezo mata pour n'enkolo mutazo sa promotion nango mais à travers ndeko à travers yo mama nanga papa nanga yo mutazo sala que les Nazaréens qui ne liboso nzamba zo sunga ngai pona yo ozo sala promotion ya les Nazaréens tika tenkolo apambolo. Je pense directement à maman ni maman mapasa moi c'est à ma papa Edmo Kobani depuis Italie tika na lobana merci na papa Pako kuna na Italie epe azo sunga mosala na nzambe tika na loba lisusu merci na maman nangai Nathalie maman Nathalie en Zulu depuis Canada, à lundi la humble servante de Dieu. Tikana Lobalisusu, merci. Na maman Germaine Olungu depuis France. Boza ebele ba maman. Na ri batende ni na rotar. Boza vraiment ebele. Nzambe na dikolo apambola bino makasi. Pe nzambe na bino amonanga. Priez aussi beaucoup pour la humble servante de l'Éternel. Ndenge na lobaka na ate pona sa publicité ya monguna. Mais bobonde la ka makasi. Ba yo bazana miswa aigle ba wanotala la humble servante de l'Éternel ba mona ki maintenant ça va ou ça ne va pas. Tika etenkolo apambola bino. Merci aussi na pasteur dire toi aboya kate invitation na biso tant on se tozana posa ne yemo kwa yaka so yebiseka pasteur tika to yabi non bo se déranger tenga moko nazoya pour que makambo le kabia. Merci pasteur dire to à cause ya ko nanzana bino ne sanga malamu zo tema na bo solo amen nzamba pambola bino pambola batndeko nyonso en tout cas na linga bino mingi nzamba pambola bino j'ai été accompagné aujourd'hui. Merci. Et na papa nanga collaborateur nanga église papa Jean Mofuta Congolo nzamba pambola tozana na plateau Maman Tiffany, merci, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup. À la prochaine. Nous ne sommes pas ici pour polémiquer. Hein. Merci. Pour vous, ministres de Dieu et peuple de Dieu, vous qui aimez la bonne nouvelle, car la bonne nouvelle c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'église Christ Roi organise encore pour vous 6e édition d'une grande conférence biblique internationale de leaders d'opinion. Mamae, qui commence du 8 juin au 15 juin 2014. Mikolo Mwambe ya Pamba Liboso Yankolo, qui est notre Père. Kasi Yambala Oyo, mon peuple sera enseigné par moi-même, dit le Seigneur. Mais à travers ces oins, au numéro 11, nous avons le docteur Jacques Kangodia de Belgique. Au numéro 10, Mamae, nous avons le pasteur Alain Kupoulou. Mosali Oyo Atanga Kamafuta na monoko na ye. Au numéro 9, c'est le docteur Gabriel Mpiana de Côte d'Ivoire, homme à la connaissance céleste. Au numéro 8, le pasteur Joël Kienga d'Angola. Au numéro 7, c'est le révérend Alice de Kenya. Au numéro 6, Bishop Ezekiel Kalou de Nigeria. Au numéro 5, pasteur Christian Chikodi de Nigeria. Mama Nangaye. Au numéro 4, pasteur Alice Oufandam de Bénin. Au numéro 3, apôtre Tambuluko Kipapa Wangaba. Au numéro 2,
Monsieur le pasteur Mouzé Gédéon, hôte de la conférence. Mama. Et s'il y a noté, au numéro 1, nous avons le maître Jésus-Christ qui sera au rendez-vous. Maman Nalikambo Zanini, Topete Bezalini. Où vas-tu? Retourne vers ton maître. Et Kamwani Nabiteni Mibale Yokanga Mala. Première partie Ezobanda, na 8h juste à 12h juste. C'est session matin. Deuxième session commence à partir de 16h juste à 19h juste. Saison soir. Miloulou et Swami na avenue Lobo numéro 74 Topé 74 dans la commune de Ngaba. Policolo et Pongwamelio Mama. Bienvenue à tous. Signé Mouzé Gédéon Lumana. Yesapango sipinzoli na vinangai Pia longoli bapota na motema Elongia mawa ebongwani nesengo Bato basotoki na sina komi séduit Bona Yesue Bona Yesue Salomon l'homme sage avait déclaré Ce qui est courbé ne peut se redresser Tango Yesoye mokolo na sabata Ye abongisi mokongo na ngai Bato basutuki ngai na komi geri Bona Yesue Bona Yesue Bona Yesue Ngai oyo nafandaki na beteza ye Nazangaka moto abwakanga na mai Baoyo toya na bango babonga Bayaki nsima nanga bazwa guérison Tango elomba belemi liboso nanga